Valentini on s'acclé boa mbote na mo boss babi boss azaka moko pa otikara moko azaka moko babi bonjour na yo boss de la nation le loto yo ko kutana na papa Désiré Mbozi cadre ya MLC toye ba moko lobela makambo ya Jacob Zuma ndengeni alobi que non aux élections ezate chose grave que honorable Franck Diongo baboyi que a se faire enrôler donc na ndeko na biso Jean Désiré toye ba ko lobela bonjour ndeko Jean Désiré. Maman, alors, bonjour, mbote mingi na yo. Mingi na klebo pambate ezali nzela oyo tozo solo la peut-être ko pesa sanga mboka na biso tozo koka ko yebisa mai mazole kana mingi penza na o etali politique ya mboka na biso matondo mingi penza. Merci ndeko Jean Désiré Mbozi wa Mbozi. Donc toko ta déjà na ba question na biso to moni Jacob Zuma et na batu ya Sadek bakendaki na travers ya premier ministre biso Bruno Tshibala balobi que non élection et que vous allez moi réflexion na yo côté en ezani maman my lord ya liboso esengeli peuple congolais ayeba boye ezali motuna na mituni bandeko ya pays ya Afrique australe oyo bazuli ngomba na bango babengi Sadek bazali na mitema mikuse makanisi mikuse babosani nyonso oyo peuple congolais tango wana Zaïre peuple zaïrois pasi otomona bitumba tobunda na mindele po bango bazwa indépendance totalaka intérêt na biso te biso Congo zaïrois à l'époque ba soda na biso bakufa mbongo na biso topesa nkita na biso or wolo diamant topesa po bamboka wana ezo indépendance Maréchal Mobutu na Nations Unies na tribune ya Nations Unies a défié mindele po ba Namibie ba Zimbabwe ba nini bazwa indépendance. Nous avons sacrifié l'âme du Congolais, du Zaïrois à l'époque. Pour Jacob Zuma oyo, Babimana Boloko. Pour apartheid d'ici là. Le Zaïre qui est aujourd'hui Congo, et s'est sacrifié mingi. Pour Bandeko y Afrique australe, besoin indépendance. La première des choses. Mais ezali pas si mingi pe mawa. Que les Sud-Africains, les Zimbabwéens, les Namibiens, les Zambiens, les Angolais, les Koka, Koyoka na lingomba na bango mindele sima na bango, pour bâtir biso ba Congolais na katia pasi. C'est la première de réflexion. Analyse à liboso nazako sala, motuna liboso nazako mituna yango wana. Nazo yoka pasi po nazo bango na lingala. E bonga kina loba yango na portugais to na anglais. Ba yoka biso malamu. Nos frères sud-africains, nos frères de l'Afrique australe ne sont pas gentils envers nous. Et surtout que le chef d'État wana ezali bato bazala ki na ba lutte armée. Mais pas bino mo konde bozo pesa accès nango. Nakokoma mama, nakokoma wana mama nangai. Nakokoma wana. Bango lelo bakoma kosangana pour bâtir peuple congolais na kati na pasi. Un, Sadek moto ya accompagnaki Afdel. C'est la Sadek qui a accompagné fortement et pleinement l'Afdel. Baya banyoko la biso awa. Bati ya biso na kati ya boumbu. Sadek. Yami Bale. Sadek. Batu baye awa avec le fameux projet ya dialogue intercongolais. Sadek. Kaka Sadek wana. Batu baye awa ko parrainer la fraude électorale oyo e Vandisi Kabila en 2006 contre Jean-Pierre Bemba. Sadek. Sadek wana. Bato baye ko parrainer lisusu élection en 2011 au détriment d'Étienne Tshisekedi au profit de Kabila. Sadek. Kaka Sadek wana. Bato ba signé ba contrat ebele awa. Tantôt
pour la barrage à Inga, tantôt pour l'exploitation ya gaz, tantôt pour la makambo ebele ya armée SADC. SADC wana bayaki abwe bazo tinda ba envoyé spéciaux na maimatalaki oyo to bengaki awa nini accord oyo Jacob Zuma ayaki ko parrainer. Ayaki ko piloter yango comme médiateur. Toye lisusu comment na SADC aye ko surgir na oyo to bengi accord à Senko. SADC. Kaka ye SADC. Ce kotali na convention na bango ya makambo itali démocratie na gestion ya bamboka ya ba état na bango na kati baza kolo bango clairement même na charte ya charte africaine balobi polele ete esengeli ba exercer pression pour que na bamboka nyonso élection pe passation de pouvoir et ça le maka selon la constitution ya mboka na mboka. Nous sommes sidérés bisoba congolais. Bango bakozwa décision en lieu et place de congolais. Bakozwa décision, bako lever ba option au profit ya Kabila au azena pouvoir. Mais ndeko Jean Désiré peut-être ba monique non SADC na Jacob Zuma ba monique non mboka ezo kende bientôt ba non élection ke za la tête to le kana biloko mususu ndeko Désiré. Maman Maylor. Et là, on a SADC à Bungi pe à Bossani sur gestion ya Kabila. SADC a bien malamu. Que Kabila na batonaye bato baza ko bloquer machine awa na Congo. SADC a bien malamu. Yé président sud-africain Jacob Zuma. Si baouta ki ko interpeller na mboka na ye pour na abus ya pouvoir. Aye bien malamu. Est-ce que na bamboka na bango élection bazalaka ko reporter yango to pesa ki Kabila une année supplémentaire rassemblement bango na majorité bayokana ki po Kabila azwa une année supplémentaire na Senko yesa de kanzima ki yango pona nini lelo akoya pourquoi pas ba kende ba exercer pression ba bisa Kabila ozoko kate démissionne option on a yako yebisa Kabila démissionner pona nini bazo envisager yango te. C'est ça le problème. Parce que Kabila a révélé incompétence na mauvaise foi à l'ingité. Mais Bango bazo soutenir dictature et vendre mboka oyo. Simplement ça. Rien d'autre. Donc Bango bazo soutenir dictature na mboka na biso. Et nous ne sommes pas prêts à accepter. Tous allés d'accord nango soki mokete. D'abord ça, de deux. Géographiquement parlant, historiquement parlant, même culturellement parlant, RDC est membre du pays austral, et Afrique australe, RDC est pays à part entière à SADC. Bis vous allez bateau assez, il y a communauté économique Afrique centrale. C'est là notre appartenance naturelle et légitime. Tout ça, c'est Afrique australe. Tu peux ko épouser démarche na bango. Bango, c'est comme un elf. Bis ça, c'est francophonie. Ils sont anglophones. Nous sommes francophones. Nous sommes culturellement différents. Stratégiquement, géographiquement, nous ne sommes pas de l'Afrique australe. Mais surtout qu'on relève notre aspiration à Bangote. Ça, c'est de deux. Et il faut rentrer dans certaines questions. Mais Bango va consulter le peuple congolais ou bien va consulter Kabila. C'est ça la question. Et ils font le plaisir de Kabila ou bien ils font le plaisir du peuple congolais. Parce que le peuple congolais n'a moya lelo. T'as la son de cloche et le peuple congolais. Hollandi, bah, mouvement citoyen, na France. Au moins, ni aspiration à peuple congolais en Ouana. Na France. Et pas Ikani Balobi. Kabila doit partir au plus tard le 31 décembre. On va arriver. Maman, pour dire simplement ceci, que SADC y est à que ça la réunion où il le peuple congolais était.
résolution na bango etali peuple congolais te. Bango basali résolution pour na ko sepelisa Kabila ndenge bayokana Angola aza ko exploiter pétrole na biso unilatéralement, complicité à Kabila. Kuna barrage à Inga baza ko salela yango ndenge balingi avec la Sud-Afrique. Kuna bot ya Katanga partie la zone minière baza ko exploiter yango kuna librement avec Kabila. Na est kuna ba Rwandais baza ko exploiter ba gaz librement et pas baza ko zwa ba coltan librement. Donc pays à SADC bango bamoni ke Kabila azali la meilleure pièce pour na bango où ils ont permettre bango ba exploiter mboka oyo bundaka pour na bango pour besoin indépendance. C'est nous ici, nous avons payé un lourd tribut na pays na biso pour bango besoin indépendance. Mais bango baza ko zongi c'est la biso nini. C'est ça le grand malheur. Et puis pas si to silicile comme na bango to kamata o babengi Bruno Tshibala, premier ministre ya RDC, auti na rassemblement na UDPS. Maloba nini Tshibala alobaki awate tango azui pouvoir. Alobi priorité de priorité élection na ba 3 scrutins. Au terme selon l'accord de la Senco. Bruno Tshibala a déclaré ça. Social et Kolanda, salaire et à travailleurs, et commentation qui n'a combien de fonctionnaires. Mais, qu'aucun moi, Bruno Tshibala, qui prétend être le premier ministre des Congolais, a Kendana Sadek a Ekozonga Awa pour nous faire consommer un discours indigeste. Mais, monsieur Jean-Désiré, avant Bruno Tshibala qui est dans SADC, avant qu'il est dans SADC, qu'il est dans le quart de lecteur dans Lemba, alors qu'il y a une élection et que vous allez. Est-ce que pour une contradiction, à quel Lemba dit que non, il y a une élection et que vous allez. Si vous avez une SADC, il y a une élection exacte. C'est quoi? Contradiction, le peuple a pour ça comprendre. Soni mawape pasi na motema kozana lolenge ya bakambi ya mboka ya boye. Omoni na mikili ya poto na mikili miemize na molongo, ce n'est pas n'importe qui devient premier ministre. C'est pas n'importe qui devient président de la République. C'est pas n'importe qui devient député sénateur. O babengaka enquête de loyauté. Bakota la moto yo boye. Tina on a débat contradictoire. Ezali très important dans mboka na biso. Tina on a enquête de loyauté. Ezali lokomoko na litomba monene na mboka na biso. Bruno Tshibala. Na yebite. Ce que ça a Moussa na bureau ni na yebite. De son parcours. Pour Ezali soni sans ya dignité. Il y a moto. Olobaki il y a à peine un mois, 2-3 semaines. Ok, qu'on a carte d'enrôlement, au lobby élection kozala, ok, kuna na SADC, au lei pomme de terre, au yo kozonga yo lobby terre, élection kozala te. Mais nazo yebate. Réponse d'une na ko pesa, mais conclusion c'est que nous n'avons pas de dirigeants. Et Sengeli Kabila, Bruno Tshibala, Soki balingi ba congolais à solo, ba démissionner. Qu'ils démissionnent tous les deux. Comme ça, Mboka et se remettre sous une autre pédale, Batomosusu, Oyo ba yebiko diriger Mboka, Oyo bazali na sens et à dignité, Oyo ba ko vandisa bo somi à Congo à solo, ba diriger Mboka. C'est là où monsieur Jean. C'est l'engaïté boyende sengeli ezala. Ma bon, obini. C'est l'engaïté boyende sengeli ezala. To planda kana Mboka misusu, bato bazako démissionner. À des hautes fonctions. Tout le monde a qu'un président à Haïti, président de la République, qui avait démissionné parce qu'il s'est révélé incapable. Il y a coupé sa bateau élection habité, n'a qu'à quitter. N'a qu'à tirer mboka na poto, tika na kenda. À qui qu'on remettre tablier dans l'assemblée. C'est ça les gens qui sont des patriotes, balingi mboka na bango. Et ça le chauffeur, na motuka. Baké na gauche, baké na droite. Chauffeur azana motema bosembo solo, alingi bandeko na ye.
ba être humain lokola ye bazana mutuka chauffeur abonga kosala nini si akotele misalabi namoni nakobomisa bato akozwa contact atiki chauffeur azali lucide o azali na ba faculté na nyonso azana ba compétence akozwa mutuka amemi bato boyende moto ya bolingo ya baninga asalaka simplement ça. Est-ce que Seni azo ko respecter ba procédure na bien na musala na o esengela kasala ou bien azo sa mabe? Une fois de plus na kokebisa mingi Corneille Nangaa. Corneille Nangaa atika kosakana na peuple congolais. Ye akomisi Seni vote lokola eloko moko uti na lola. Mutu musu ayebi makambo ya élection azalite. Ya komi nzambe. Oyo ya kanisi yango na nzambe nde a inspiré ye. Toli bato bapesi ye na lolenge nyonso alingi koyoka bato te. Opération ya enrôlement. Est-ce que kokaki kozwa tango molai ndenge ye à faire croire au peuple congolais. Ba machine nyonso bazwaki awo. Tolandi lobi lobi a bato ya OIF. Baye kotala ba machine balobi ba machine oyo ezali inadapté, inadéquate. Et ba machine koki na mosala oyo te. Mais bakendaka kosomba yango wapi? Corneille Nangaa betaki tangba awa. Bakoti na ba avion bakei poto bazoya kozonga bake kotala ba machine. Ils ont passé des commandes. Non non non, nous sommes en train d'authentifier les maisons, les ceci c'est là. Bazongia bake kotala na ba dépôt bazola kisabiso, voici tel matériel. Mais tout de suite après ba partenaire na bango ya OIF baye kolobake ba machine wana ezali inadéquate pour na ba opération nyonso o ezali nécessaire na enrôlement. Maman baza kusaka na banani soko tali lolenge ba carte oyo Corneille Nangaa zo pesa biso. Mais carte défunt Malumalu apesa biso ezali beaucoup plus na sécurisation que oyo. Oyo wana ezala ki na ba empreinte. O comment na empreinte na carte ya kala. Mais oyo ya lelo empreinte ezali te. Comme on c'est du papier léger, c'est léger. Et ça atteint un indice moko ya sécurisation te. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Parce que notre discours c'est comme si yende motoko ko pesa élection na RDC une valeur ajoutée. Non. Biso to kanisa kibwe. Lokola ye Corneille Nangaa. Asi asala na Seni sous Malumalu, sous Ngoy Mulunda. C'est quelqu'un qui aurait accumulé une expérience forte. Et à kokaki ko profiter na temps, tolingaki to gagner na temps. Pour moto o ayebi technique wana, ya ko sala ngo rapidement. Malumalu azalaki na première expérimentation. Ngoy Mulunda na deuxième expérimentation. Mais c'était plus facile pour na Corneille Nangaa. Basa la opération et enrôlement en un temps record. Mais il y a comme un apprenti qui découvre. Alors que les techniciens Bazali na Seni depuis Malumalu, Bazali expérimenté. On pouvait s'inspirer de cette expérience pour na kosala yango dans le temps, dans un temps record. Mais tosali yango na ngonga molai koleka. Est-ce que calendrier électoral est kobima ou soit kobimate? Maman, Corneille Nangaa est dans l'obligation d'abord à frauder, à trafiquer calendrier électoral. À trafiquer calendrier électoral. Parce que opération, il y a enrôlement et zalaka. La première opération, il y a calendrier électoral. Vous voyez, maman, un calendrier électoral, et ça, les maca, et enrôlement y compris. Mais il y a, avec l'appui du gouvernement, il y a Kabila, tripatrouillage na bango, sali enrôlement, en dehors, il y a calendrier. Au moins, désordre de ce que ça l'a mis. Et pas mosusu likambo ya mbongo tolanda kibiso baso awa compte ya Seni ezali manipulé na famille ya Joseph Kabila bazo ke ne kozwa mbongo kuna na banque moko awa tolanda ki yango directeur wana azwa mindondo akima azasoki wapi Corneille Nangaa ko samba il sera devant le peuple congolais pour justifier
Mbongo Yasseni, qu'est-ce qu'il en a fait? Comment il a utilisé ça? Banani, gérer compte wana Yasseni. Tata Moko Azalaki ana Pungwe. Azalaki premier vice-président. Hier le baka polele était mbongo gouvernement azo pesa mbongo te. Ministre Bahati a pesa qui réponse à bi ba pesa ka mbongo. Mais ndenge ba menacer tata wana Pungwe. Alongwa démissionner. Ba forcer ya Alongwa na Seni na bato ya Kabila. Donc la Seni est comme boîte caisse de résonance. Il y a Kabila na bato na il y a majorité. Et nous ne sommes pas d'accord. Tout quoi accepter ma bêtise à Bouete. Le pays n'appartient pas à Kabila. Moins encore à Nanga. Pays usé à Bissobason. Nous avons le droit, nous tous. On a le droit de citer. On doit jouir de ce droit de citer au même titre que Kabila et Nanga. Finalement, on est où là? C'est dans une jungle ou dans un état civilisé. C'est pourquoi Tozali ko joindre Mingongo Nabiso na bandeko baso baza koloba. Kabila n'a pas le choix. D'ici le 31 décembre, Yena Nanga qui nous organise les élections. Le contraire ne sera pas accepté. Jean Désiré, Mbozi. Oyebi bien que nous avons Franck Diongo la minute dans l'hôpital. Mais avant, à l'hôpital, Batu Yasseni Boyaki, qu'on s'en fait enrôler. Est-ce que c'est dit à quoi? Parce que les Congolais, le rôle est bisognon, est-ce que Boyaki qu'on peut se faire des électeurs? Mais il y a un peu dans l'hôpital, le rôle bani. Maman n'a commis tout na boye. Bah, institution des droits de l'homme, bah, ya Mindele, ya Libanda, ya Awa, Moussa na bango ezali nini na ebite. Bah, violation, bah, grave violation des droits de l'homme. O eza koleka na mboka na biso, to yebite, et lo koni de spécial au Kabila pesa ka Mindele, pour batika kaye au pouvoir comme ça. Pour bah, lo lenge violation à droits de l'homme, mais ça les manamboka na biso. Même à l'époque coloniale, les Alaki boité. Même à l'époque, bazako Tchouba Mindele, sud-africain, bazo Tobola Minokona Bango, Kangi Bakadena. Ça ne diffère pas. Namibie, je crois. Tobola Katatamo comme Munoko, Bazu Kadena Bakangai. Pas encore réclamer indépendance à partir de ici, les Panabango. Mais l'Olengi Moko Baosala, c'est pareil. Une personne valide. Franck Diongo, député national de son État, Bakuboya yé à se faire enrôler. Mais Baninga na yé baza détenu, basali bakei na vote. Bakei enrôlement. Mais yété. Eboy yango nanga ou bien Eboy yango ministre de la justice et Tambwe Mwamba. Bon, le fait qu'Azana Boloko Kuna Azali sous gestion il y a Tambwe Mwamba ministre de la justice. Il peut Tambwe Mwamba ngo azuma kambo na poto kuna bakangaka ye et suka soki ndenge nini tozotala. Ye sikoyo awa ami pesa mosala ya konyokola bandeko na ye. Comment on peut priver à un député national droit à se faire enrôler? Yenanga pouvoir juridique ni nazana yango, il y a qu'empêcher à un député à se faire enrôler. Nani a Pekissi, il y a que ces deux personnages, soit Tambwe Mwamba, soit Corneille Nanga. Bango Mibale, Tambwe Mwamba en tant que ministre de la Justice, Corneille Nanga comme président Seni. Ministre de la Justice parce que il est entre les mains de la justice. Tambwe Mwamba Seni, Corneille Nanga parce que c'est la CENI qui procède à l'enrôlement. Bon, na bango mibale nani aboyi Franck Diongo à se faire enrôler. Lokola bakoka kolobate bizaleli ya bandoki basa makambo na se bozomo na kaka mabezo bima oyo azana courage à kolobate ngai moto na boyaki azate. Alors Tambwe Mwamba na Corneille Nanga sont responsables. Ça c'est du banditisme au sommet de l'État. Du banditisme pur et simple. Sinon c'est du crime, c'est un crime organisé.
C'est criminel. Sinon, c'est l'incivisme. Ce sont des inciviques, Tambo Mwamba et Corneille Nangaa. Priver à quelqu'un le droit de se faire enrôler. Priver à quelqu'un le droit de citoyenneté. Ou alors, c'est simplement un crime contre l'humanité. Ce sont des criminels, les deux, qui portent atteinte aux droits d'un citoyen, d'un être humain comme eux. On lui prive cette liberté. Namono mati, attention mati. Ce n'est pas normal. Pour qui se prennent-ils? Ils ne sont pas des dieux. Tambo Mwamba n'est pas Dieu. Corneille Nangaa n'est pas Dieu. Ce sont des êtres humains comme nous. Pourquoi ils se prennent la tête comme ça? Pourquoi? Pourquoi? Qui sont-ils? Ce sont des fonctions passagères. Tambo Mwamba n'a qu'à regarder les annales. Il y a un ministère de la Justice. Il y en a eu combien dans ce pays? Et il y en aura encore combien? Corneille Nangaa n'a qu'à voir qui ont présidé les commissions des élections dans ce pays. Merci, merci Tokoba. Ozayaki Anamboka, au moment qui le 8, le 7, le 8, né mon essai, mais qui a frappé. Puis, à promettre qu'il y a Rozonga, le 21 pour a frappé. Est-ce que Bozana Bino Bata MLC, est-ce que Bozana même lit na né mon essai pour faire dégager le président Joseph Kabila ou soit Yosa contre né mon essai? Motuna na yo ezali malamu mingi mama Maylor. Toko kozana même lutte, mais tozali na approche pédagogique mon côté. Méthodologie ekesani. Mais ceux qui n'ont tozali pour ekende ko étouffer Kabila, très bien. Très bien. Toko ki kozala contre Nemona Semite. Oyo toyebi, Nemona Semite à un certain moment, il y a un épisode ici. À Salaki Alliance, il y a Kabila. Il y a un soutenir Kabila pour tout un dialogue. Dialogue, c'est seulement qui n'a qu'un tchatchi. Il y a un à la télévision pour dire Kabila, c'est une affaire d'argent entre Yéna et Kabila. Bayokana qui pon en bongo, pesa mbongo, ce qui combien, pesa ndambo etikala. Oyo biso to yebi yango wana opinion ayebi pour les kaka na média na télévision na radio alobaki yango ba journaux ezali oyo to yebi pe to za ko mituna est-ce que ezali etumba ya bango ya mbongo ou bien ezali etumba ya politique oyo peuple congolais nyonso aza kozila oyo kinga mama alors okutuna ngai soki tozali pour ou contre te biso to lobi boye. Les alliés d'hier peuvent à un moment donné bakabwana. Tout comme adversaire d'hier allié. En politique c'est ça. Mais nous disons ceux qui action au bazako sala ils avaient pas na kubenga na Kabila. Très bien, bravo. Méthode na bango ba utiliser ngwana. Nenga afidèle azwaki méthode ya ba arme pour na benga na Mobutu. Pendant que l'UDPS azalaki na méthode démocratique pacifique pour na benga na Mobutu et d'autres forces de la société civile et politique. Alors aujourd'hui, biso MLC tozali na ligne na biso directrice moko. Le respect y a accord y a Senko jusqu'au 31 décembre. Okinga mama Maylor. Nayoki boya ke moninga sali mapte biso soki nyonso ezako sala pour que Kabila alongwa tolobi iyo un point trait moto na méthode naie pourvu que Kabila akbeya oya ko kwesa ye avant le 31 décembre biso na être d'accord. Kabila avant le 31 décembre, nous avons besoin d'accord. Donc, on a chuté dans la question, est-ce que ceux qui le 31 décembre, Kabila a l'ongwete et que Zalanini parce que quand même, il était le 31 décembre. Est-ce que sur le 31 décembre, Kabila a accueilli? Le problème n'est que les relais n'est que Zala. Nakopé Sayo et Anomoko Maman Maylor. Musée Kabila a Tunaka Mobutu. Et Mobutu qui t'a dit que tu étais Dieu à Katena Koseka. Quelques temps après, bande komoko ba komaka na journal moko je crois pas pourri. Ba tout ni payé. Joseph Laurent Kabila qui t'a dit que tu étais Dieu. Histoire na epesi là.
ndenge moko tokotuna na koloba yango mpona Joseph Kabila. Kabila azali nzambe te na sukishi wana. Biso ava tolobi au plus tard le 31 décembre Kabila ne sera plus président de la République. Un point, un trait. Merci Mdeko Jean-Désiré Mbozi Wambozi. Merci na Marcus, merci na Herman Garçon Silim, merci na mon boss Bobby Boss Azaka Moko Parozara Moko Tukala Moko boss de la nation et merci Sunandeko Jean-Désiré Ndenge Andima qui répondre à l'invitation à Bisso. Donc il y a le lobby qui est avant le 31 décembre. Donc Kabila il fatigue à pouvoir il faut long. Donc ils ont ba propos naie donc tokutani à la prochaine. Propos il y a accord au congolais ba signa qui na Senko. Peut tout ça ko vandisa yango. Merci. Merci.